Mwana akufina kombo nono azali mwana ngai. Eza pasi bato bakokamwa pe ndenge mama na kamwe po nono abelaki te na okaki sango maladi ya nono te. Nono abeli te. Question na uso na kobandela ngo ndenge nini papa? Emotion eza makasi. Emotion eza makasi po na nono. Aza na bana mine. Aza na bana mine. Mibale ya mibale, mibale ya basi ya mike oyo ya tiki. Nakansaki kan kokolo yango ya maladi ki nakuta mutazolo ba na tu na to nini loko te. Nzoka nda apikaki crise. Apike crise vendredi ba yebisi ngai ke asalaki ba fièvre ake dispensaire ake kozwa traitement azongi ndako na makolo ye moko. Tanga komi na ndako po asukola po azonga lisusu na hôpital wana dispensaire wa esika azalaki. Ayoki soka bien te epsi bana yabiki na toka na soka bien te mutu pide sanga pasi. Basombeli ye fantambeli. Tanga beli fanta après wana na mona kite mais o ba yebisi nga na zoloba. Nono abandi ko sanza. Église moko ezaka en face na bango ndenge pa etovandi awa. Nono abandi ko sanza tango abeleli mutu pasi. Ndeko na yo bazaka na ya bimi asimbi ye. Ye moko nono abitoke de pa pasteur na ngambo asambelela ngai. Tango bake na ekuna na ngambo pa pasteur akwe na makola pasteur abandi ko sanza lisusu. Pasteur alobi sanza nyonso eza na libumu. Tango asanzi asisi ko sanza siko batomboli ye po ba kotsa na mutuka bake na hôpital nono akangami mbala moko sur place miso eke likolo fulfule bandi ko bana munoko. Na pasi na zulilo ngai yo na telela taka muninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto mokila kokiko. Chers abonnés de Clé Média Télévision, mbote na bino nyonso bozuli bakokola na biso moko lelo 2025 tosengi na bino toujours ndenge bokotaka likambo ya Clé Média Télévision, surtout beaucoup plus na émission analyse sur avec tonton Irano. Aujourd'hui ndenge bozo remarquer tozali na esika ya matanga oyo bato ebele bakokamwa matanga susu ya nini matanga moko na biso oyo azaki pe mingi na monde ya théâtre otobekaka mingi na lopoto monde ya cinéma azali kosala cinéma na kombo ya nono atikaki biso uta le 30 décembre 2024 bato ebele bamonaki yango na baplateforme ebele kasi tolingi lelo tomeka kosola na famille oyo tobengaka mingi na lopoto famille biologique na ye toyeba likama ekomelaki bango ndenge nini et surtout adresse oyo mpe bandeko ebele bazomitungisama na koyeba esika wapi matanga yali nde boye tozali na mama topesi mbote. Bonjour mama. Bonjour papa. Bonjour. Mama bato bazolanda yo partout na mokili mobimba bangi bayeba ozali nani epai ya mwana oyo akufi na kombo ya nono. Mwana oyo akufi na kombo ya nono azali mwana ngai. Mwana ya grande sœur na ngai akufa atikelanga bana wana tozaka na bango kombo ne nono mwana nga. Azali mwana ngai. Yango wana toza kolela ye lelo mwana nga. Alors maman soki bato bako kosimba na moko lelo likama wana ekomelaki bino ndenge nini kobongisa mwana na yo nono ezaki ndenge nini? En tout cas papa eza pasi. Eza pasi bato bakokamwa pe ndenge mama na kamwe po nono abelaki te na okaki sango maladi ya nono te. Nono abeli te. Tozaka na nono tango papa na ye akufi. Toko kunda papa tozongi nono azalaki bien. Atikali na ndako na yebiso tozongi pe na bandako na biso. Kaka na mois de décembre. Kaka na mois de décembre na siba. Papa akufi le 12 papa akufi le 12 bakundi le 30. Tokomi na le 30 décembre. Non.
Papa kufi le 12 décembre. Ndiye le 21 décembre 2024 au kaka. 2024. Le 30 nde nono ayeko kufa. Nono akufi abelite. Biso to kama pete oza ko kama surtout na mama na naza ko yeba te. Ata ndenge boye kokuta biso boto vandi na expliquer yo. Explication na so na ko bandela ngo ndenge nini papa. Emotion za makasi. Emotion za makasi pona nono. Na ko yikoloba mwa mukie ndenge ba avandaki na bango ba yebisaki ngai. Donc ndako o tozali ezali esiko nono avandaka. Esiko afutelaka. Voilà, eza lopango ya famille te mais esiko nono afutelaka. Voilà. Esiko nono afutelaka, eza lopango ya famille te. Esika azalaka ina mbali na bana ye. Voilà. Azana bana boni? Azana bana mine. Azana bana mine. Mibale ya basi ya mike oyo ya tiki. Azana 4 enfants. Babengi ngai le 30 wana babengi nga mama yaka ndeko na yazaka na kingasani abengi nga lobi o mutu musika kuna boya benga nga lobi mama kende nanu bamemi nono hôpital na sima o bazaka na ye bato bamemaki na hôpital baye ko benga nga mama yaka toza awa na kankokolo potanga bayebisa nga sango liboso na baki hôpital te mama yaka toza na kankokolo nakanisaki kankokolo yango ya maladi ki nakuta mutu azoloba na to nini eloko te nzoka nde apikaki crise apike crise vendredi bayebisi ngai ke asalaki bafièvre ake dispensaire ake kozwa traitement azongi ndako na makolo ye moko ntango akomi na ndako mpo asukola mpo azonga lisusu na hôpital wana dispensaire wana esika azalaki ayoki suka bien te ayebisi bana yabiki natuka nazoka bien te mutu mpe tosalanga pasi basombeli ye fanta ambeli ntango ameli fanta après wana namonaki te mais oyo bayebisi nga nazoloba nono abandi kosanza église moko ezalaka mfasi na bango ndenge epai tovandi awa nono abandi kosanza ntango abeleli mutu mpasi ndeko na yo bazalaka na ye abimi asimbi ye moko nono abi tokende pa paster na ngambo asambelela ngai ntango bakei na ye kuna na ngambo epa paster akwei na makolo ya paster abandi kosanza lisusu paster alobi sanza nyonso eza na libumu ntango asanzi asisi kosanza sikoyo batomboli ye mpo bakotisa ye na mutuka bakende hôpital nono akangami mbala moko sur place miso eke likolo fulufulu ebandi kobima na munoko ndenge kaka akangamaki wana miso ekangami munoko ekangami azoloba eloko te bamemi ye batie na mutuka ti ndenge balukaki bohôpital akokende bakendaki mbuta kuna balobi te na bagrève na bango baza nango wana nayebi te soki ndenge nini bazwi likanisi bamemi ye na kankokolo nde apartir ya kankokolo baya kobenga ngai nalandi kuna na kankokolo bandeko ntango nakomi na kara nakuti nano alali kaka neti mutu moko babeti ye soki nzete soki miso ezalaki ya kokangama monoko ya kokangama ndono azoloba te ti lelo lendi na ntongo babi tokende na ye tokende kosala examen ya scanner mpo docteur alobi onamoni tashi moko na mutu soki ndenge nini le mosusu nini mosisi ekatani bakende na ye moto akwei te loko te mosisi ekatana kaka na mutu boye tension ezomata likolo ezokita tension samedi bobimba wana tension komata kokita ti dimanche na ntongo ekomi lundi na ntongo docteur ler baye docteur labi mama bomema ye na examen abengi mobali na ye na mutuka totomboli nono tokende na examen kuna mpe na examen yango balobi examen oyo basalaka awa te basalaka yango na limete mais bozonga na ye na hôpital mpo tension na ye motema na ye eza na se pema na ye eza na se wa ya kati comme ça bareanime ye ndenge likambo ezalaki elingai kosalema biso soki tozongi na nono azongaki soki nakati hôpital te ka apartir ya mutuka wana papa mwana kitisi pema bongo ata kuti naza koexplike boye naomonaka atina te nono akufa ata nde nazoexplike boye nazomaka atina te nono akufa papa tela kaka émotion wana ndenge zango ndenge toza nango tovandi awa na ndenge bato mosusu baza mpe kokamwa bamosusu bayoki bamosusu mpe bayoki te lokola bosepeli kotalisa nani artiste na bino na nzela ya basinga po te bato nyonso bamona bayeba nzambe azwa lokumu po bo bayebaki te bayeba
mbele babanda okanisaka ye nono asi akufi tozoloba tozali na kankokolo batieke na morgue kankokolo mais bandeko na ye balingaki te balongoli ye na morgue kankokolo toza awa na morgue ya Kimbuta wa ya Ngiringiri toza na morgue ya Kimbuta ya Ngiringiri bongo tozoklasse baprogramme déjà partir alobi babandaki kotia baprogramme po te bakosisa makambo ndenge nini elekanaka kaka bipai nyonso nono aza te. En tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. Na oyoka explication ya maman. Non habilité, non ki mutu pasi, non a sengi intervention à Moussa Nzambe. Et puis aujourd'hui, non a tiki biso. Ils ont ça passe makasi na likambo. Selon l'information na zwaki et puis na présence na ngai na morgue ya cinquantenaire, non pas là qui présente. Na matanga ya ndeko piko tokutanaki pe bambote pe tomonanaki mais koyoka lisolo nono boye esali pasi makasi nayebi te mama olobi toza na veni nini mpo bandeko bele bazolanda biso peut-être bakoki kozwa maîtrise te mais na bato badirige biso balobi toza na veni ngende Makanza vers la direction Khartoum donc croisement Makanza Khartoum nayebi te soki nakozwa numéro nakozwa pe bandeko ba préciser biso numéro pour esquiser biso tokozwa pe bandeko bameka ko préciser biso numéro ya avenue eza Makanza combien voilà Makanza 21 ya yo poza na kati ya résidence ya nono nayebi te elo ni okobakisa par rapport ya liwa ya ndeko parce que esali pasi likambo surtout pe mongongo sekeyo makasi elo mo makambo sala nona kindela yango tournage mais lelo komi ya koya na nono 35 na ye au point nakolinga ye bana bamwana titokoyeba mami ça fait mal mingi olobi eza te bandeko tokomente mingi te lisolo ezosala pasi makasi ezosala pasi nayebi te yaya okobakisa mwa eloko oloba bandeko bakokoka te bandeko bakokoloba te shok eza makasi yaya okobakisa mwa liloba mpona nono oza mwa lisolo oloba témoignage wana aza semeki na ngai ngai nautaki bumba nauti bumba na mwana ngai ya mwasi mwa fie na ngai mwasi brine aki mpona tatini na ye mpo atikala mpona tatini nakofikaka briske okwatelikama epesi biso pasi makasi na motema ngai aza semeki na ye nautaki bumba vraiment tata mwasi mpo ali tata mwasi tokolekisa kiti na biso pembe na tata mwasi tozwa pe maloba ya tata mwasi mbote papa na ngai mbote nayebi te okoki kotala bato bazolanda yo otala bango moke bayoka mwa témoignage na yo tata mwasi yo likambo ya nono mwana na yo ekomelaki yo ndenge nini tuka papa likambo ya nono esalinga pasi papa ya nono aza na libumu na biso mwana ya mibale nga aza mwana asuka oyo nasukisi libumu ya papa banono yango wana papa na bango abelaki papa na bango mpo akoli talaka nga mwana asuka nakomi na age oyo papa na bango abelaki bon basalaki nyonso bana bakokosala mpona para comme liwe ekomeli papa akufaki le 12 na le 12 wana batie na morgue nga moko mpe nazalaki te nakendaki banzela mai babengi nga na ye kokoma bapesi nga programme tobanda kozela yo papa tokunda ye le 21 na nde basali programme nyonso mpona papa na bango babimisi mpe corps ya papa le 20 ezali vendredi tolelaki yango na beau marché kuna na espace beau marché mpo toza bata ya barumbu biso toza bata ya barumbu na nono mutu amipesaki peine makasi ça veut dire nono azalaki na makasi mpo papa na bana olinga ye makasi esika nyonso nono azalaki na papa na ye likambo nyonso nono akozwa abengaka papa na ye moto ya liboso telemo shok wana ezalaki le mpe toyenga mpe kutu nono na liwa papa na bango ye nde moto azalaki su consolateur na nga mpo tozalaki 6
ça veut dire bango nyonso basili na tikali nga moko nazolela botiki nga moko boye ndenge nini ndo naloba tika kolela bongo ta mwasi biso tozali tikali yo moko te otikali na bana sikoyo kolobaka yo moko boye ndenge namona yene mutu abana okonsole nga lisusu oya otala ye kokoma jour ya samedi na ba 20h babengi na telefone babengi nga ta mwasi babengi petite sœur à nono Lorraine nde toza boye toza na nono na hôpital aka kokolo akangami apike crise nazalaki sikoyo na ndako leki na ye wana azalaki libanda bobenganga ya viki mpo babenganga mingi ka ya viki na bimi libanda nini Lorraine obenganga boye opusana nano ta mwasi napusani ya viki ya nono aza na hôpital apike crise lobana nelo koloba apike crise ya makasi ya lobi kaka ndenge baexplike nga bayebisi nga eza makasi me bayebisi nga ebele te bon ere oyo nakende balobi ere oyo naka kokolo okokota te kangaka motema ndenge na tongo nalamuki tongo nakomi nakekuta ye na mama leki na ye mama na ye mama nini epa mona boye yebisa nini ntango si nakoyebisa nini nayebi ata na ebandeli te nasuka te nga mpe nazalaki kaka na kitambo babengi ngai ya kobenga boka na koexplike yo nini te azalaki ata na mwa fievre ntango si nayebi eloko te kaka bandi koexplike ngaka ndenge aexplike wana ezalaki ka boye asalaki fievre elobi bakende na hôpital alali na hôpital na ntongo azongi asokola bosombelanga fanta basombeli fanta bayela amela fanta boye abandi kosanza na kosanza nyonso wana agangi ka mwana moko azalaka na ye abengi ye na kombo mboka mutu mbala moko mona na mpe aye asimbi ye otokatisa nakende na eglise kuna kiotikange pa paster kokende oyo bake kuna akomi pa paster na ndenge akwei paster epa bandi obonde apesi ye mai wana ameli alibimisa lisusu nyonso eza na libumu abandi osanda parti ya kosanda na moto alembi tobima na ye nano tokende na ye na hôpital babimi batie ye na mutuka bakende na hôpital akilibuta place eza te kozonga oyo bazongi na nzela kaka motu kanga mbala moko miseke likolo monoke ekangami moto abandi obima fulufulu nde bakendaki na ye ka kokolo nde yango wana okuti biso awa mais na biloko oyo nono asanzaki bosispectaki te biloko mosusu ekoki kozala neti makila na biloko ye azalaki na jus na fanta wana na monoko azalaki mpe na eloko te mpo azalaki na eloko na libumu te kaka mai ya fanta na nde ebimaki me makila ebimaki te makila ezalaki selo bato baoloba bamonaki makila te me kaka jaune ya fanta na nde ezalaki mais andeo mpe ya kosanza na efe ya likambo esalamaki azalaka mpe moto na maladi kobela peut-être batension ou bien sucre te nayoki yango te yona trop jeune batache koki kokanga biso bamama boye mais mpo na nono nayebi te malgré ça bamaladi yango ekomi kaka ata bana mike baobela yango me ye azalaki nango te azalaki nango te. Merci beaucoup. Tokozonga na mama mpona kosisa tokozwa mpenza interview molai te eza émission te ezaka juste interview mama okoki koloba nini na bandeko nyonso na libota bazolanda biso oyo bakomona video oyo okoki koyebisa bango nini programme ekosala ndeti ndenge nini mpo bayeba parce que toza a na Makanza numéro 21 direction Khartoum Makanza donc croisement Khartoum Makanza nde sika o matangi ali na libota mobimba bakolanda biso okoki koyebisa bango mpona programme ndenge nini mpona programme semaine oyo tokobanda nde bakoklasse programme wana nakanisi soki tobandi semaine oyo d'ici vendredi to samedi ndenge bakobongisa so babongisi ke veye ezala vendredi bokoyoka so babi mpe samedi mpo bakunda dimanche bokoyoka kaka papa naloba nini eza likambo oyo ezalaka na publike mokili mobimba oyo le mosusu tokokaka na matoi ke mwana asalaki eloko te ndeko asalaki eloko te akoyi kaka bakufa ekomeli nga na moni yango antuka napesi kaka nzambe na nga merci nazala mingi ya koloba te nayebisi kaka bongo ndenge nini mwa evenema yango elekaki bandeko na ngai merci papa. Vraiment c'est choquant. Merci na bino nyonso bo zui vidéo oyo na bokebi nyonso surtout beaucoup plus na bandeko balandaka biso na Clé Média Télévision. Tant to mona ki yango nga vraiment personnellement na mona ki na Facebook
namona yo na Facebook namona yo le roi ndoto. Alors tellement tozaka bato oyo tolinga kokoma sur terrain kozwa vérité ya likambo na source ndenge tolobaka nde yango moni biso se déplacer mpona kokoma na esika et surtout bandeko basalaka mosala ya théâtre non azali moko na bino kati ya théâtre malgré tout ça fait bail vraiment azalaki mpenza soute na scène mais du moins azalaki moko oyo azalaki kopartage na bino bon moment na monde ya cinéma et puis na monde mpe ya chronique aussi non azalaki mpe chroniqueuse abandaki kosala mpe mosala yango ya média. En tout cas, je crois bien na ba nyonso basimbami na ba plateforme bakoki koyoka mbela oyo mpona kosoutenir ndeko tolela na bayeba kolela kandi tolobaka video oyo ezala pena malamu mpona moto nyonso. Merci beaucoup na bino tu obolandi biso tobosanaka te mama Kati Kanika et président Yoshua na niveau ya Canada na bandeko tu bolandi biso benga biso na numéro ezali affiché plus 243 96 66 22 475 tokopesa ba directive esika peut-être au maîtriser te toyebisa yo ezali na commune ya Ngiringiri bosa confusion kimbangu te parce que en face na direction Elengesa eza commune ya Kalamu quartier Kimbangu na ngambo eza commune ya Ngiringiri. Donc matanga eza na commune ya Ngiringiri avenue Makanza numéro 21. Donc voilà na ba nyonso bazana bezo bakoma na esika bokoma bokutana na famille bokomona mama zali bandeko nyonso bazali sur place. Merci beaucoup, bye bye.